Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, banza sango ya Congo. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, le Cameroun, au sein d'un OYO, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangatanayo, du ventre. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, tozali na des sujets. Sujet mi balé, il y a Liboso, ezali anniversaire, il y a Papa Nabiso, d'heureuse mémoire, Papa Nabiso Etienne Tshisekedi. Oyo a pesa congolais courage ya ko banga dictature te oyo a pesa biso lelo démocratie oyo abimisa slogan le peuple d'abord. Donc tozali na yango après boyebi ke weekend oyo ezalaki donc président de la République akendaki ko inaugurer statue na yo oyo ya munene oyo bati penza devant mausolée na ye bomonaki yango. Donc, tozali na sujet wana toko développer et puis sujet na biso phare ya kati ya émission oyo ezali masolo oyo et bimisi polémique ezo cesser d'enfler na ba réseaux sociaux pour na masolo ya passeport diplomatique oyo ba pesi na maître Gims na Daju pour na rumba. Donc, ngai lelo penza na ko zongi saka ba musicien attend parce que ba congolais belé ils font semblant de ne pas comprendre. Azo ça ne semblant, azo comprendre que ma solo ezali, mais azo linga ko comprendre été. Donc tozali ko banda ndenge na epsaki bino tozo banda boyeba ki weekend oyo bomonaki. Donc papa na biso Etienne Tshisekedi ndenge na lobaki d'heureuse mémoire, papa wana nakanisi tout le monde est d'accord à bunda ko sakanate. Butalaka muta lelisa mobutu c'est quoi lelisa imai na misu. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce 20e siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime repos. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.
donc ezali jeté kozala opposant na Mobutu Sese Seko Ngwendu aza banga président fondateur parti état donc obotami oza na kati ya impère donc bamakambo tango e bandoro loba matoza bana mike tozo comprendre te parce que omona ka Mobutu kaka bimisi ka ilonga sibika ne komo seka yo moko okomika ne sengo alobi kutu ri okomika ne sengo omona ka azo répondre na ba journaliste na ba marque moko afome na on a biso to moi Mobutu aza danger bona bo. OK donc dictateur ya kofana te mais papa Etienne Tshisekedi avanda naye donc ozomona ba Félix Antoine Tshisekedi wana ba kola donc na ba souffrance na bandenge moko bomona ba tanga chik katani papa Etienne Tshisekedi bazongisi bango na village donc bozomona ba reçu ti lelo ke pouvoir ekei na UDPS bamsu ba roloba oh papa Etienne Tshisekedi azalaki faux opposant te ko saka na Mobutu te papa Tshisekedi azali donc opposition bano sala neti ya bamindele parce que à cause opposant Mobutu même Mobutu na yesoki lelo Mobutu azu malade ya rotala ça n'a rien à voir na politique Mobutu azu malade ya rotala baroloba oh ye babandaki na mais to mona awa na poto Macron abanda na Hollande amonaki ke Hollande masolo ezokende bien te atika Hollande asala masolo na ye lelo akoma président Hollande azwa ba masolo ezalaki neti papa Tshisekedi na Mobutu bayokanaki manifestancele bayokanaki bakumbela mboka na ndenga bien papa Tshisekedi arrivé que Mobutu azokombola on a idolo bayokanaki te aya on a babebanaki c'est normal babebana donc pour batu babandaki kolobe belé ko sakana na kozala opposant Mobutu te Mobutu soka kokiote arozwa ndeko na yo arozwa momi na yo arozwa donc leki na yo apese balikonda barobare yo donc papa Tshisekedi a tenu tina suka donc toyeba ke papa wana tokoki kobosana ka jamais soki lelo démocratie ekoti na mboka na biso Kongola koma na bobangi te tokoma le peuple d'abord oza koloba na masolo donc liberté d'expression démocratie ezali grâce ya papa wana botala Félix Antoine Tshisekedi ye moko vi azo mener en tant que président botala rien à voir na qui président botala bino mon papa Etienne Tshisekedi bato tout ba travailler na Mobutu botala ba parler na bango ndenge zalaki do okoti penzo ki mien bandi okoti oti première vitesse deuxième vitesse troisième vitesse na cinquième vitesse na car ozaka na lupango bon botala parler mon papa Etienne Tshisekedi abando vanda bon mutu moko do makamune kaka donc tranquillement donc aza mutu moko donc ostentatoire te aza mutu moko a mené vinika sobrement donc calmement et on a bon moni peke Félix P azuba makambo wana donc vraiment to bosana te pe to ko bosana ka papa Etienne Tshisekedi te do makambo tout démocratie côté na mboka na biso papa wana mutu amemango donc imaginez qu'il na ba era Mobutu c'est ko bino boya penza boyina donc l'intercontinental bolati ba cravate Mobutu ba to pekisa bosali penza réunion boyisi penza que non makambo za boye za jeté bosakana te za jeté donc tous allez ko l'accepter pe bo mona pe président de la République masola ndenge ko le capé na le akanambe makamba pamba zo inaugurer OSC ba ke osala ngwa direct mais bo mona ki wana président de la République il fait la part des choses à Monique Ezali makamoko donc il y a parti na ye na makamba ezali même pas en direct donc bah enregistrer en gros bah mimi bah extrait bah l'action na journal télévisé comme donc normal qui ezali qui activité présidentielle il y a président de la République mais ceux ezali qui na le akanambe mais en direct pour monaga ke ndenge président de la République azokumba donc na otila bino ba image botala ndenge makambango elekaki donc président de la République a inauguré statue il y a papa na biso Etienne Tshisekedi de rêve mémoire donc vraiment botala donc ndenge elekaki ezalaki vraiment esengo batu va se retrouver pesa qui pensa esengo makasi donc restez connectés sur Club Original on revient tout de suite. Cela fait exactement 5 ans jour pour jour que le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire quittait la terre de nos ancêtres à 80 ans des suites d'une embolie pulmonaire. Ce fut le 1er février 2017 à l'hôpital Sainte-Catherine de Bruxelles pour honorer la mémoire du Sphinx délimité reconnu comme le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Les Congolais militants et combattants du parti présidentiel se sont mobilisés pour lui rendre hommage à son mausolée construit dans la commune de Lancélé. J'ai dit que son combat a abouti. C'est d'abord quelqu'un qui a lutté contre la dictature, contre la dégradation de la personne humaine. Et l'UDPS l'a fait pendant 30 ans de son vivant. Pékéon, Tshisekedi a semé la graine. Maintenant, il nous appartient de l'arroser, de la nourrir, de l'entretenir, de la protéger. Son fils, sur tous les plans, biologiques, politiques, qui soit aux commandes du pays. Et c'est un combat
parce que les habitudes ont la peau dure. Et pour pouvoir arriver à bout des mauvaises habitudes, des antivaleurs auxquelles Tshisekedi a dit un non et un non catégorique et ferme, eh bien, nous continuons à nous battre pour que ces antivaleurs disparaissent dans la pratique politique de notre pays. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils biologique d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, est venu personnellement sur les sites. Il est accueilli par le chef de la maison civile. Après quelques minutes de recueillement, il a déposé une gerbe de fleurs et a procédé au dévoilement d'un imposant monument de cette icône de la scène politique congolaise, Etienne Tshisekedi Wamulumba, en présence de quelques autorités politico-administratives. C'est un monument de 2 tonnes, 8 mètres et demi de hauteur, 2 mètres et demi de largeur, assemblage d'acier et de résine sur base de tôle strélis, une couche de zinc et patine cellulosique pour la protection de l'œuvre contre les intempéries et pour une longue durée de vie. Une photo des filles et fils Tshisekedi devant le monument du feu Etienne Tshisekedi a sanctionné cette sobre cérémonie. Bino moko bolandi na lingaki na bandana yango parce que donc soki to rataki yango actualité ndenge zo kende donc vraiment to kokaki kozongela ngo soute mais bato balandra be mission bomonaki live to salaki vraiment émission par rapport ya drame oyo elekaki donc na marché oyo ya Matadi Kibala na Mongafula kuna na ouest ya Kisasa bomonaki donc 26 personnes bakufi donc 23 basi na 3 mibali bakufi suite il y a câble électrique, il y a haute tension et kake betaki et katiango et kweli batu na zandu wana na wenze wana mai ezalaki na se donc électrocuté batu donc vraiment ezalaki mawa penza ko sakanate bo mona na salaki en live pour na la musique na salela ba dossier musu donc une fois de plus donc vous allez vraiment représenter ba condoléances na biso le plus ému le plus attristé na 25 familles ba bungisi. Donc bande kona bango eza vraiment choc à makasi donc mutala muki na tonga ke musala donc ba mama moni ba mama bazé belé ba kufi 23 sur 26 ozomona bango mutu bakendaka kusala musala penza ya koteka po ba boko na bana mama kendaki azongité donc vraiment ezali choc ya kosakanate même eza mokano nzambe mais eza choc ya kosakanate donc vraiment tous allez indifférente bon mon qui présent la République attend une nouvelle et na tongo tindi donc gouvernement mon premier ministre na ba ministre ne so ba kei ensuite yé mon copé le sous na ba pourquoi accueilli sur place pour bon mon ka président de la République aza moi na mboka ce qui moi na mboka qui passe yé automatiquement ils ont salé passe parce que na l'air kanambe kutu akoya ko sala ni akotinda ka kutu donc gouvernement do sala ni. Donc, beaucoup de monde a des décisions qu'il y a donc des gens en charge, donc bateau tout bakoufi et puis vraiment indemniser bango ça c'est normal parce que bakoufi parce que snell bakoufi pour na snell donc vraiment to réitérer sous vraiment ba condoléances na biso le plus émis na ba famille nous surtout oyo bakoufi donc si koyo to lingi to passer na epsibino na sujet na biso na epsaki bino na ebandeli sujet oyo pesi polémique oyo vraiment réseaux sociaux ningani surtout polémique na niveau ya ba musiciens congolais na lingi vraiment lelo na rosona bino parce que nga masola ndule na yebiango na bandango depuis degoka na yebi ma masola ndule donc parce que ba musiciens bazo sala semblant de ne pas comprendre donc et bimisi polémique pour président de la République à pesi maître Gims naleki na edaju ba pesi bango ba passeport diplomatique oyo ya ko défendre rumba to moni ba musicien belé donc ba tomboki ba lobi ke ndenge nini ba pesi bango ba betaka rumba te mais nalingi na yebisa bino parce que nazo yebisa bino lelo to so na bino musicien oyo moni ke nga na solili mabe asala vidéo pour na osala siko 5 minutes personnalisé ya ye moko siko na expliquer bien makamu nyoso tu na mukilo ezaka na niveau ezala na politique eza niveau ezala na musique eza niveau ezala na makamba ya ki journalisme ezali niveau na niveau nyoso tu makambo tu mukilo eza niveau na niveau na ningi na tu na bino ba musicien oyo bazali local ba musicien locaux oyo bazala na oyo bavandaka na Kisasa na ba musicien mususu babimaka musicien nini yango congolais na minute oyo aleki donc maître Gims na succès boye bisanga na Kisasa wana na Congo wana maître Gims musicien nini aleki na succès
azate. Donc bandi na passeport, bandi na maître parce que tant maître Gims attendu ça donc Stade de France awa. Minde na minde bazali ba Congolais bazali combien? Maître Gims aza ambassadeur tant wazali ko luba makamba rumazo tambola na passeport congolais ezali donc esengo na Congo. Congolais, il faut s'estimer que donc musicien net maître Gims aye na Congo aye matanga ya def aye a Koutanina président de la République a sali ba projet que a kotonga studio moderne donc studio moderne et puis a ko betisa ba festival o ya minene est-ce que bino musicien o azana kisasa ko yo betisa festival o bengisa ba musicien ni o bengisa gaou o bengisa ba musicien ni Maître Gims na carnet d'adresse na yewana ako bengisa musicien nyoso tout ya monde ako yaka. Bomona ka Jamel Debbouze te oya salaka na Maroc donc ba sala festival moko dirige. Au monde raté na Maroc donc ba star tout ba kenda kuna parce que ye muto zo bengisa bango. Maître Gims siko tango ko bengisa donc tous les ans siko za pensa donc festival moko ya munene parce que a bengisa batu nyoso tout. Siko bino ba pesi passeport bon tolo ba lelo maître Gims ndenga komi ndengwana yo kan si Congo sala ini yo kan si succès lelo ya maître Gims soko lobby abwa kisana e Congo être succès ne aussi là succès na ya zo ngwawa il faut biso kutu donc toza la kutu ne sengo ke ba congolais ke maître Gims 2 ans alonga na kini na 2 ans est-ce que ya ebi makamba kini à cause à peine kini 2 ans donc à paiement na parce que succès na ezali à Congo donc soko lobby lelo abwa kisa Congo na biso succès na ye ko sila kate parce que zo ngwawa. Donc bino au lieu de sepela donc pays ni bob sanga pays ni nango oyo et ko boya maître Gims ce sera le bien comment azwa nationalité là-bas pays ni ne ko boya akene le mse pas momine kuna Maroc comme Maroc ya za master kutu ya roi ya Maroc wana donc siko bino azongeli kakado parce que ça ni idole ya ba parents na ye bazo timbisa ye moko pa lingi Congo dans 2 ans yo kasi ya za na boule ni na Congo. Donc ba pesi parce que ba yebi makambo tout ezana étape par étape balbite que si parce que bolingi sikoni président de la République avant na rond-point victoire aller a comme pesa mututu passeport diplomatique a rumba parce que na Kisasa ba misetu ba beta rumba ba misetu ba beta rumba ba bandina no na likolo après tokotala après président ngo kitana se ba fali pour pas bazo mériter ba Kofi Olomide bazo mériter ba Wera bazo mériter ba Jibe bazo mériter héritier azo mérité bon monde ba bima ba musicien oyo ba bima ba défendre libanda petit na biso ya suka oyo koko donc ya Werason donc bina filé ça pas mérité ba musicien ba zebele ba o bazo défendre mboka na libanda fali o moneki na Coupe d'Afrique ndenga sa ba kozwa mais ba bandina na likolo ba ko banda na c'était ba pesa donc mbongo ba maître Gims ba millionnaire ba l'équipe ba Johnny do numéro 1 na France awezaki ye yo kanisi suko bozol ba ke abondelaki ba français alobaki akitikaki biso alobaki ezalaki message na ye privé na batu na ye bino boyebi ba message so bazu ba message ya batu nyo sunde ba solar la privé ba biso libanda yo kanisi ko sa est-ce que batu bo rotala na susu ezali message privé ba bimission libanda boyebi ke na France makambo eze belé ba période électorale oyo omonaki déjà donc o musu Zemmour wana ndenge ayibaki on ba komo kosa makambo neti ya ba bombe ya ba ndibu ba komo réveiller siko il fallait à sa stratégie abonde là ça neta flatter bango mais parce que maître Gims siko to sabino vecteur maître Gims alanda nationalité française te ba proposa ya boya ye mutu aboya nationalité wana parce que ba proposa ki yango aboya ki alobi ki ngana za congolais tant na za ki na bampiaka bo pesa ingate siko pona komi na masolo maître Gims mutu aboya nationalité abeti on a marque ki siko donc a sali diplomatie pour bon mona ki donc ba star minene donc bien entouré abalusi masolo neta zo bonde la baron parce que ba ko pe lukele fa mundela za mutu te maître Gims quand ça za congolais passeport ba congolais ba grand là ndenga zo ton stade de France kutu ba ngomo ba français ba ko gratter yo kanisi siko so ba ngo kasser ba o kasser ba mona akozwa ngo zo avion ne moko bo privé ba oh maître Gims ba kangena ba drogue ba ko bimsa di solo mo momi moko boye depuis kala maître Gims a violé qui ba ko iko kasser on a donc timba ki déjà que non a même ba on le solo donc siko a lobby ki azana besoin soka comme français ndenga lobaki mais pourquoi siko ke ozwa siko passeport na biso kuna isa so so mateka saka na ba on pe esprit na ba mutonga lobaki ba mone lobby ake na mboka na ye na kisasa kuna kuta na président ya mboka na ye ake matanga lobby lingala ba peso kuna passeport azui mais soka ninga passeport na yo maître Gims muto aboya passeport aboya ko comme français
mais ba musicien bokomi kaka donc po boyoka na kaka te def akufia ah bali condamné côté ambruit bali condamné ah oui côté ambruit musicien ngoko no yembela def transport est-ce que def penza bino boko senga transport pour no yembela def coûte donc big star za écoute na bus ya ba musicien donc bino komi ngoko no yemba transport bali condamné côté mon boulot na cimetière na nazara ikuna ba musicien mi balete waze kwa na tata mtu bazalaki na ba présent Dieu ba mission tout ba yaki ya place à loyenge ya place donc ba rosala ba milagisa donc ba place moko ostentatoire ba relagisa donc ba mimona na cimetière bokendaki mais def ne mérite pas ça donc pour mona ka ba musicien donc congolais boza batu moko kaka ya misiki kaka ben nyamba bo akufa awa et corps na isalaki combien de mois na mort et pour bimate mbongo ezate ben nyamba bo alati sa ba musicien combien na scarpa o mona ywana batu ba yebi masola kala ba yebi scarpa o mona sa batu combien ben nyamba bo donc evandi na mort pendant combien de temps bongo lelo bozo fiotola o soki ba pesine yo zoko lo bozo fiotola mbaka yo bimara libanda yo ko sa festival au bengisi ba mission au bengisi mission combien Maître Gims a millionnaire biso des photos c'est la kutu Maître Gims azozonga na mboka na ye azaka na souci ya mboka na ye Maître Gims na zoyeb sabino lelo soko lobi ayaka na kisasa tasa ane makambo na kisasa te ekosala ni na carrière ne est-ce carrière na ye ezo dépendre na Congo ezo dépendre na mboka na biso mais faut boyeba makambo ni bolingi polémique kaka ya polémique passeport ba donc président de la République bino bokomi sur président de la République qui fasse un réconciliation bon président de la République avant na rond-point Victoire hein azo kabola ba passer moko parce que bandulu c'est tout oyo ya mboka na biso ba betani rumbat boza la calme mutu na mutazana degré na ye na ebisi bino botanga musicien oyo azali na mboka na biso aleki Maître Gims na succès na international ba pesa ka musicien moko ya Congo ata ndambu ya mbonga Maître Gims akozwa voiture comme niata batu na balabala azo niata batu donc azo niata batu parce que mbongo ene opese kiol o ça la calme bozo connaître président sani bino boyebi politique président c'est quoi ça il faut abaka donc Gims ba pesa ba masolo pour ba français ba monake oh bolingi bosa net bo welisa na mwana biso aza mwana na biso azo passeport na biso donc ambassadeur ya rumba mais bozo ko loba net bozo ko discuter donc ba pesa ba tout ba repesa ba tout musuku to ba voyagera te do rata ko to ki santu ba komate ba repesa bino de passeport ko mi kuanga na makabu ba pesa ka bino ndengwana n'importe quoi donc musicien oya moninga na soni mabe asa la vidéo wana osali suko 5 minutes personnalisées donc avant to konye to marquer na pause donc boyebika ke ba partenaire na biso Kodia Simon ezali donc agence oyo société oyo pesi opportunité pesi chance na congolais surtout akoma propriétaire bandaku na ba norme moko international ndaku donc bandi na 50 000 € ya crédit ko banda so ba pesio ba clé na maboko et puis bobo sanate donc sepelative ezali décodeur oyo ya bana mboka oui salami na bana mboka ezali na Londres donc oyo vraiment ozwango tambole nango partout vendre na ndaku te et puis salon de coiffure Albinto na kati ya Saint-Denis to recommandera bino kuna ezali salon ya ba professionnel donc restez connectés sur Club Original on revient tout de suite. Kodia Simon vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodia Simon, la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi ka na poche na kosi na poche à veste au voyager au memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Désormais, vous allez suivre votre émission Tiamaloba, présentée par votre humble serviteur Grati Mouya et Tana sur cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Dans cette émission, nous allons parler de la politique, de la religion et pourquoi pas de l'économie. Alors prenez déjà rendez-vous sur cette chaîne YouTube cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi. Toko lobela, toko pesa bino maloba, bino nyonso bozali na maloba, boya kotia na kati émission tia maloba. Magazine Tsemoko ya bana Congo, magazine ya ba Kongomani, et pa yo bitoko pesa ba Kongomani nyonso makoki ya koloba. Ozali na eloko ya koloba, benga biso na ba numéro za affiché wana poto ya mbayo opesi la masolo ndenge kaka ezalaka na République démocratique du Congo. Alors vos s'abonner ebele na kati ya chaîne Oyo cléboaoriginal.net du grand prêtre César Ngadi, toujours avec votre humble serviteur Grati Mouya, autrement dit le surdoué de la presse congolaise. Tozali awa tozali tozala kaka internet ezondi elengi Kinshasa nde masolo kipa Kinshasa ya Congo avec Keliki la zola derrière la caméra. Merci Nabino Baimboka, nouveau concept et Nabanda Kunabino. To beti porte potokota tolobela bino. Lelo to na concept ya sika au milieu du village. To kozala bongo nabino nabiso yope loba. Soki yopo lobi ngape na lobi nde kopesa force. Maloba mboka ya bino. Olobi nini pona mboka na yo. Olobi nini pona ekolo na yo. Concept ya sika na bae obalingaka politiko na bango toloba. Bongo yo lobi nini. Toloba ensemble. Concept oyo salami pona yo nanga émission oyo ekokani na yo. Ebongo yo lobi nini. Toyoka réaction na yo pe. Yabino mosali na bino, yabino ndeko abino ya ekolo, yabino mwana wa bino, yabino ya yana bino, yabino ndeko leki yabino. Patrick Massidi, suivez-moi pour très bientôt sur Cléboa Original. Ya César Ngadi. À bientôt, Cléboa. Donc merci na bato tout ba pesa confiance na ba partenaire na biso ndenge ba partenaire ba pesa biso confiance. Donc vraiment kodia simo ekomi na suka ba parler ba kibo ba ekomi na suka soki aux retard donc Hollande na mwanda na bambujimai site oya maluku ekomi na suka parce que na 2023 il faut ba livrer ba ndaku déjà ya bato ba zwaki déjà ba masolo. Donc bo bukanate ekomi vraiment na suka ezali masolo ya solo bo lingate bo zaki di ba kongola lingaka na suka komi ko benga. Donc kodia simo donc ekomi presque à la fin ya ko clôturer. Donc vraiment nazali ko beta le société ba musicien. Donc biso toza déjà là ba méchant na biso na makamba politique bo lingate ke bo zongo saka biso na makamba to do tolobi on parce que fachi azana kati. Donc comme ils ont fachi azara reconnaissante et ba musicien ba beta karumba ba tozolo ba degré ezali degré na degré na presse nga na niveau na ngai. Donc les king azana niveau na ye. Donc bat na bato bazana ba niveau na bango na banini.
yo siko lingo sala makamneti edino sala ka est-ce que vous avez un niveau edino vous avez un niveau edino te mutu na mutaza na niveau ne ba musicien na bisibino botangela nga musicien oyo azalaka na Kisasa kuna oyo azana succès oyo yebani planétairement koleka Maître Gims. Maître Gims pays nini yango oyo ekoboya Maître Gims oyo alingi ay comme nationalité ya Maître Gims pays nini ekoboya Maître Gims biso to sepela kutu donc star munene donc biso nde kutu to sepeli donc azana boule ka mboka pas Maître Gims soki le lobi aroyane na Congo ta sala est-ce que succès nego sala est-ce que succès nego sila est-ce que azu succès ne pour na Congo ou bien azu succès ne na Libanda azu zungu kutu mboka azu ya kutu ba matanga apesi pe bali konda parce que azana boule ya ba papa ne juna jana nana ba mama donc ba kose boule ke mboka no eza mboka no Maître Gims alongwa na 2 ans yebisanga na 2 ans yo na boule ne ayebi kutu Kisasa ayeko yeba zolo bana lingala ba pese passeport ezali mukile kendaka ndengi wane kendaka na ba niveau yo kende côté musubu pou ba kangi le porte mais mutu moka yeba fongi le porte Gims biso nde toza Gims aya sala ba masolo ba français bango kota ba masolo na ndenge mabe beta chita simaya asengi pardon parce que ba ko balukela yeba créer les masolo parce que ba déjà na kanda na ndenge za congolais donc asala ba succès en France alika ba Johnny yo kansi bango bazomona bango profiter na masolo c'est quoi asengi bango pardon il fallait senga pardon stratégie c'est quoi senga pardon est-ce que Junior peut mettre Gims muto aboya nationalité française ba pesa depuis kalatango abimaki meilleur koleka Johnny ba pesa nationalité aknozo yem ta boya Maître Gims azo bonde la nationalité française yem muto aboya nationalité française siko asaniti azo alobi azana besoin na kesu na mboka na mo alobi lingala kuna asepeli alobi mboka na yango abaki na passeport diplomatique représentant ni mais Fatia Timbate président Fatia Timba donc bino siko yo motemba bino ka mikie kaka bali konda defa wa bolie donc boza même pas bino moko nini kaka nini et bandi na Gims après ba monsieur mususu bazape valable ba kozwango ba fali pupa talaka ba polémique ya fali pupa oye ke ba fali pupa ba comme belé mais boko kosa kana ba polémique moko ka ya pamba pamba ke fali pupa a danger ko leka kutu ba monsieur tout bakokosa bafere bakosi bawera bakotisi bajibe bakotisi bawazekwa bakotisi bakofi olomide bakotisi ba musicien donc ba héritier bazo bimba libanda donc na ba petio babimi basuka bakokobar donc abenga wera kokobar bina filé bazali mais siko bolingini président avana na rond-point victoire bando pesa batunyo surtout babani na nani parce que ya royela Congo na biso masolo taba studio nini yango penza oya solo ezala kuna na mboka na biso Maître Gims bali konda zali nango ko tonga ba studio moka mystique et puis yazane mwana poto mutu tout aroya parce que so musicien moka tonga studio ba misusu ba royate Maître Gims a tonga ba studio à danger a rosala ba festival à lobby ya tous les mois na masolo musu ba beteka kata ko lo bangote festival il y a tous les enzoleka na bisibino Jamais debout, au moins raté festival à salle de ring ba français tout ba humoriste tout ba kendaka na Maroc. Donc sikoyo donc Maître Gims a rosala ba masolo ya ndenge wana pour epesa na marque moko boyibo na bobino sikoyo bozo Maître Gims a ko ke na mboka nini yango ekoboya kopesa Maître Gims nationalité. Mboka nini boyebisa nga mboka nini yango ekoboya ke Maître Gims akoma donc citoyen ya mboka na ba. Égalité. Donc tout sepela donc tout ça na Maître Gims oyo azali donc vedette planétaire oyo kaye azozonga na mboka na ye donc na jet privé vandi na aéroport soki combien de jours ezozila eti akozonga aye asali ba makamone ba pese bino bozolo ba est-ce que musicien ni na ngaza na Congo wana aleki Maître Gims na succès oyo ba ko pese passeport avant Maître Gims chacun son tour et puis niveau na niveau. Donc congolais a lingi kaka musicien lingi ka critique bino na bolingani te olinga kete balobi ke ba passeport ngo esili ba repesa kasu batu musute bokoko zala donc li kunya kudu te ke botia ba polémique pour ba petit Maître Gims na dadou ba passeport c'est normal les appels ndenge wana biso des photos luka kutu to kanga Maître Gims atika na mboka na biso leke ba yibaye na ba François be ba yibaye na ba côté mususu Maître Gims n'a rien à voir na Congo abota makuna me akola na kuna te succès na ye azwango na mikili donc so le lobika suta Congo succès na ye ko sila raté bochongo na mutu
Gims et Dadju, deux artistes congolais de renommée internationale, ils ont reçu récemment du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi des passeports diplomatiques pour continuer à faire rayonner la musique congolaise dans le monde. Ces deux frères qui ont endossé officiellement le rôle d'ambassadeurs culturels de la RDC avaient échangé avec le président de la République à la Cité de l'Union africaine. On fait le point avec Guylain Kabaloudi. Les frères Gims et Dadju, artistes musiciens de renommée internationale, ont été faits ambassadeurs de la musique congolaise par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, ces célèbres musiciens ont reçu du chef de l'État les passeports diplomatiques de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on a une carte à jouer et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de la musique congolaise et du Congo à travers le monde, même si on a évolué en France. On sait que Kinshasa aujourd'hui c'est la capitale de la francophonie, c'est l'endroit où on parle le plus français, c'est Kinshasa. C'est paradoxal mais voilà, donc on est super content aujourd'hui. On a été entre autres décoré, on nous a remis le passeport diplomatique et je tenais à remercier le président pour ce geste. Donc voilà, on est très content d'être vu, considéré comme ambassadeur entre guillemets et voilà, ça va être un gros projet. Par ailleurs, les deux stars ont annoncé aux garants de la nation leur projet culturel de construire dans un bref délai des studios d'enregistrement au standard international, projet dont ils ont reçu le soutien total du chef de l'État. L'idée, c'est d'ouvrir des studios d'enregistrement parce qu'un pays comme le Congo, une ville comme Kinshasa ou même Lubumbashi, toutes ces villes-là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de studios à la hauteur des studios européens. Ensuite, c'est de faire un festival annuel qui pourront ramener des artistes du monde entier. Avec les connexions qu'on a aujourd'hui avec Dadju, on est en mesure de ramener énormément de gens. Il faut que le Congo soit un lieu, il faut que ça devienne Dubaï. Ça veut dire que Dubaï c'était le désert, il n'y avait rien du tout. Le Congo c'est un pays qui a des siècles d'histoire, donc il faut en faire quelque chose. Maître Gims, un mot à Lingala. Nimna Lobanim. Ok, donc en direct, Namabele Oya Père Kimbangu, ça veut dire que la terre de nos ancêtres, Ngamoko Mwarakin, Nabotama Awa, dédicace à Defa au père son âme, Yem Tamema Kinga, sur ses genoux, hein, dans l'avion, Air France. Nakolo Balingala, mais le col à moi la poto quoi. Voilà. Donc, Fils du chanteur congolais Juna Janana du clan Zaiko, Maître Gims et Dadju sont arrivés à Kinshasa le week-end dernier pour notamment rendre hommage au chanteur Defao inhumé à Kinshasa le 22 janvier dernier. Donc yango na ngena beta sete na makambo ba monsieur Botika. Ko ça semble on dirait bozo comprendre té. Wa Monique na soli mabe asa la vidéo à répondre ngai na rosala 5 minutes personnalisées à Yemoko. Botika ba makambo wana. Makambo mike mikutu ko boko ka té Defao, est-ce que Defao penza ba ko sala ma solo bino bo sali wana. Defao mutoka defao bogosa masolo bino na bino kutu bogo kanate makambike Gims ba pesa bino mbongo Gims ata 10 ya moke obe 6 Gims mais bozo tout abatu na babalaba na ba voiture pe niati mutu dongo zoleka na ninga na beta c'était na zong sabino na temps parce que nga na yebi masolo Gims asenga yi pardonne ba français ayebo et ça stratégie bino ngai donc Gims ba casser vi na ezali na kisasa te vi na eza na poto. Donc ceux qui les lots à Tazoya qui ça est-ce que si c'est au azu ils n'avaient pas abandonné ta conseil na ça. Donc bon coach sa président de la République était au président de la République azar reconnaissant azo pesa Gims rumba ni babeta. Donc azali représentant ya rumba ezala soki ya nini azar représentant du passeport. Donc parce que il est tango lobi li kambu donc ça défend ton étonde bazai combien. Ba congolais bazai combien. La plupart des équipes ba mindelete. Donc tango ya lo ba message na ko kende do mutna mutazana niveau na ye. Na Kisasa wana na Congo mutaza na niveau Maître Gims azate. Donc ya wana lelo na ngena beta c'était parce que makambo côté qui était à présent azopesa do bolingi présent no vana na rond-point Victoire azopesa batu ba passeport. Donc ya wana lelo na ngena vraiment na beta c'était na masolo wana pour batu mususu donc ba musiciens bazotia ba polémique qui font semblant de ne pas comprendre. Donc pour comprendre il fallait ba banana Gims ba bana pe na batu mususu. Donc avant na kota na ba dédicace donc nazali vraiment lelo ezali anniversaire il y a petit sœur na propre donc Laetitia Mélodie petit nanga Leti en tout cas na sepeli à trop Leti nanga yo bozo mona donc puis petit vient Laetitia Obigara donc slogan na do yo rendez-vous Bercy
Egoya kaka, au sanité, rendez-vous Bercy. Donc, Leti, nous souhaitons vraiment bon et joyeux anniversaire. Petit nanga oumela, na sepela ki atro, na moni ba image na sika, na rochango derrière. Donc, batu batala vraiment na moni penza donc comme beta mutu achina bandenge mo mystique petit nanga Leti. Na sepeli atro, donc oumela karaté vraiment tokokutana. Donc vraiment. Donc je suis fier de toi et puis yo zana ba tout nyoso tout zana eloko zana makambo nyoso tout oyo et sengeli vraiment au reçu ozaki toko oyibo yemba oyibo bina na moni ba mutu acha mystique comme bimawana donc eko simba kaka donc nazola que ça bato extrême qui batala donc Laetitia Mélodie petit nanga Leti botala ndenga beti ba masola mutu acha ku jeter donc Leti botala ye na kati ya vidéo. Laetitia Mélodie donc Sengwatro petit nanga ego simbaka Leti nanga ego simbaka parce que yo oyebi tout oyebi ko yemba ozaki toko donc vraiment donc okoki ko zala côté moko to zana étoile moko boyo za mwana nzambe donc na sepelaki ya trop lelo penza il fallait na solo dédicace na kati ya 5 minutes ya club original yo banda masolo oyebi ke ta on a salaki site ya RD Congo Info sala publicité na kati. Hey, ça jeté rdcongoinfo.com rdcongoinfo.com site bimisi vo na kati ya masolo kikala etake rassembler na bino ya bana nyonso ya montikil na bengi bino oya na kati ya masolo ya rdcongoinfo.com. Hey, c'est Laetitia Mélodie. Donc voilà, je voulais vous parler d'un nouveau site rdcongoinfo.com. On est ensemble. Pour tous les Africains, pour tous les Africains de la diaspora, en tout cas, visitez le site, allez voir. Bana poto eza koinda RD Congo Info. Da tozo expliquer bino po ba site belo mon ezaka ba payer belé mais en France to na site moko te botama aw. Ya moni RD Congo Info eye validé par Sarkozy gouvernement français endimi. Oh azali vraiment combattant à solo. Oh azali peut-être ngo panza sango ya combattant na mikili nyoso na Paris tozui site ya sika RD Congo Info. Nos informations sûres, allons tous sur rdcongoinfo.com. Des informations puisées à la source, la quintessence, l'originalité. rdcongoinfo.com. rdcongoinfo.com. Aujourd'hui site moi na sika botami boche site oyo ya kolanda RD Congo Info. Naloba te. Eza biso. Suka ya site RD Congo Info. Te monde entier. Awa kaka. RD Congo Info. Moi c'est Pichou Vango, Christophe Colomb, le caméraman international. J'ai visité un site rdcongoinfo.com, expert en exclusivité et en images de proximité. Salut, c'est Henri le propriétaire de tous les dossiers. Alors faites comme moi, soyez toujours branchés sur rdcongoinfo.com. C'est la télévision sur le net. rdcongoinfo.com, votre nouveau site. Vous aurez de tout. Musique, l'info en direct, théâtre, rdcongoinfo.com. Faut pas comparer l'incomparable. Monique Prod à la réalisation, préparez-vous, ça va venir, mais ça va être du lourd. Du nouveau à Paris et dans le monde entier, le site RD Congo Info. N'hésitez pas, venez, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tous les Africains, en particulier tous les Congolais. Donc bah histoire belé ba ko traiter ba sujet belé na kati ya rdcongoinfo.com. Alors to simbango to yaka ba lobela biso to lobaka
tant que RD Congo Info ben info elle coûter comment ben faut pas solo ezali donc on va comprendre maintenant que ben faut solo la vérité nanga linga olia biloko ola donc mutakolia information ola la zate donc ça n'a rien à voir na ba site tout parce que le monde la minute ba site peut bien belé ya Mwanzu. Chers Congolais, nous ne serons pas déçus. Moi personnellement, Teddy Itao, j'ai fait la découverte. RD Congo Info, finale. Partagez-le, allez dessus, informez-vous et voilà, on reste toujours ensemble. Merci beaucoup. Tosuki awa kuna eloko ezate awa kaka osolo la masolo nyonso oyo ndenge vie culturelle, vie politique, même vie religieuse na kati ya rdcongoinfo.com masolo nyonso eza na kati evandi. RD Congo Info la site ya biso moko ya biso nyonso site oyo bakotala te soki oza nani. Donc c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté d'expression. Un temps aïe rdcongoinfo.com nabike banduleman tout bozala. J'ai été partout. Là, je suis dans Paris. rdcongoinfo.com, un site que je vous recommande vivement. Derrière la caméra, vous aurez l'indispensable de Chouvan, votre serviteur. Oali pasteur, Oali bonaboy, obutaka mpona mboka na yo. Oza information ya solo. Yaka na RD Congo Info, opesa message na yo, ekoka pepele, kuna bakolongola image moko te, bakolongola moko te, tout yo koloba ekoleka kuna pe mokimo mboka koyoka yo. RD Congo, site ya sika, musique, théâtre, politique et fait à société nyonso tout bolingi boloba bobenga biso bolingi boyoka bobenga biso boya Congo ya makasi yango rdcongoinfo.com. omoni bino bolinga otia choko donc totie choko na site donc totie choko donc bolinga bino nyonso bakongole boko ma clair donc RD Congo aux informations ya clair RD Congo Info yango muteye kosukisa masolo. Donc ça a vraiment publicité na kati yo on a vu tous les temps donc leti yebaka ko bosanate rendez-vous Bercy. Donc vraiment na sepele à trop oumela petit c'est propre donc vraiment na tena qui vraiment na ça là yo donc dédicace na kati ya émission oyo donc vraiment je suis fier de toi et puis donc de très très bonnes choses à toi na ebi que vraiment ekosimba. Donc tangu na clôturer dossier il y a Laetitia Mélodie na continue siko na ba dédicace na biso bobika ke to botsa na raté base to banda toujours na honorable Jean Moutala merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres tozali kopesa mbote na Marie à la beauté naturelle merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres tozali kopesa Jano Matundu merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Span pour na kopesa Beloti Mavungu vrai chéri Beloti Mavungu merci na nyo surtout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Bruxelles na kati ya Lola kuna pour na kopesa Putu de Yalola, merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Zongi Awa na kati à Paris plus précisément na région parisienne na Saint-Denis pour na kopesa mbote na Ivescomo Lukisa Fali merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokei kuna na kati ya Suède pour na repesa mama na biso Thérèse Kamani boyebi ko azaki na matanga donc akundaki mobile na Thérèse Kamani donc vraiment courage yemoko ayebi eloko nini asali nzambe mokonzi ye mutapesaka yepe mutu azwaka tozongi awa na kati ya Paris pour na repesa donc Alain Delo na Paris merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc tokopesa siko mbote na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokosukisa kuna na kati ya Bruxelles tozongi lisusu na kati ya Bruxelles pour na kopesa mbote na Serge Palmi merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda et Eddie Noimage et Panza Sangoya Congo, les Kings. Donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sonate, Kanambe, Agoswa, Masolo, Nambunchu, Penadikos.
On doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai,